ezaka devoir na biso ya kovanda pe kosala mosala kitoko boye topesi no bambote bayiki bokolanda biso ngomba partout dans le monde entier à travers Tindika télévision yambo tosembola bakreation d'actualité na biso mayimba kolobeza ebele na pesi na mbote na babonso oyo bapesa biso confiance ya kovanda pe na ebonga okosala mosala kitoko na papi kelila mon pouvoir en arrivant Kisombe pourquoi pas aussi à Mamanda ya Jenny notre sponsor privé, notre partenaire, on a passé depuis quelque part. Pourquoi pas aussi à Richard Long à Triple Code d'ici février depuis Paris. Bon séjour à Kinshasa, chez l'UTT, Port London City. Tout ça, bon, on a partie présentielle, la partie de paix, c'est la partie chère, vraiment. Toya Kakosem, on a pena la question d'actualité, Toya Kapena la source d'information. Au pena bon, le Bakabo solo, tout le Belakenza solo, tout le Kapena actualité en beau cannabiso. Na mokolo ya lobi momona ki chef de l'état ndenga kenda ki na centre culturel artistique oh vraiment bon eza na triomphal aussi ka penda ba ko sala mosala kitoko foza la inauguré na 2023 totali nanga mokuna to moni susu mwana mboka Moïse Katumbi o aza bongo na Europe ki affaire privée na conseiller na ye Olivier Kamitatu Tokolobila sous mon amboka ministre Eberon, le ministre ya numérique au penda qui évacué pendant tout ce temps. Aleki sa ko penda kaka na maladie a ekozonga sous amboka pour na ko récupérer musala na affaire ya atum matubwana et koti déjà na conseil d'état oh vraiment za bon interpeller tolobela ngo sous ne moi na ntsemi palo bya kotika bongo te azo posé tant que gouverneur ya Congo central nazanga monter na plateau Nazana Mboloko ni mama ile na vraiment tout symbole vraiment ba question d'actualité on ça bonjour bonjour maman journaliste ça les autres qui ne malamu parti très cher idée per ces autres qui en tout cas parti ça malamu tous en bon terme ndenge te lobaka un leader ne tombera jamais nous nous sommes un parti au pouvoir tout ça bien parti ça malamu tout ce qu'on travaille kaka tout ce qu'on donc makambo eza bien avant tokokota pe na masolo tokobeta na lingi napesa balandi nyonso mbote oyo balandaka mboloko nyama mayele napesi patron nanga okende na kati ya Londres pe napesi le grand pasteur oyo azopalola liloba na nzambe na mikili ya poto na Londres pasteur Papi Sentiment pe nakopesa lisusu serviteur moko na kati ya pays ya mikili ya poto babenge na kombo ya papa Timothée moko ya mosali na nzambe oyo bazo soutenir pe vision ya chef de l'état na nzela mabondeli na bango nde chef de l'état azoko vivre te wana napesi lisusu balandi nyonso oyo balandaka mboloko nyama mayele mbote na bino toza toujours na mama journaliste boyoka pe masolo obosela ki boyoka merci. OK, merci Mboloko tout c'est la question d'actualité le marche les 13 a déjà ça marche bon au pena to mona qui ensemble pour la République ya Moïse Katumbi yo basangana FCC na la muka penda ba ko marcher bon les 13 au mais to moni Moïse Katumbi ça qui déjà Europe peu on a kolungwa on a que na États-Unis et affaires privées au bazar vraiment na conseiller Olivier Kamita tout azo ke ko négocier ka ndengo moni akeya kozonga sute ndengo moni départ je dis ceci départ ya M. Katumbi c'est déjà fini a ozonga sute et puis faut landa ke abimeli nzela nini nzela Zambie mais écoutez azui vol ya directeur RDC Europe non abimi nzela ya Zambie de azui vol akei et puis ndenga akei a ozonga te soki Katumbi a ozonga na chemu tunanga bokata ya soki azonga ko se retrouver na makala wana tozebisa bato nyonso basoutenir Moïse Katumbi baye ko comprendre que non Katumbi c'est un étranger pozo folie ya RDC mais akeko zo folie à partir ya Zambie oyezo kende Europe yango moni na yebisi bana c'est tout à fait non Zambie za RDC Katumbi ya mibenga kasa congolais mais nini akimi aéroport ya ba congolais pozo vol ma sœur écoutez Katumbi c'est un traître et puis ndenga ke ya ke libela kozonga te soki akozonga bamoni na lobby le problème c'est quoi Katumbi a traître si alongwaki déjà une union sacrée yango moni ba ministre ba dénoncer ba lobby que non ata Katumbi alongwe une union sacrée bango batikali une union sacrée on travaille pour l'intérêt de la République c'est pour intérêt Katumbi trahison na ye et bandi le lote depuis la Genève depuis à l'époque ya M. Kabila a trahira même Kabila yango mona Kabila tiaki mundelo azalaki libanda ya mboka si aujourd'hui Katumbi azoko se retrouver na mboka na biso grâce au président Félix pourquoi les lots bato baza ba ingratitude
kengra et tombiti na autorité ya mboka. Moi je regrette beaucoup quand je vois M. Moïse Katumbi azoko reconnaître bolamu ya chef de l'État ou ya saleliete. Voilà qu'aujourd'hui Soki Katumbi a su passeport azonga na pays grâce au président Félix. Il faut qu'on mette la chef de l'État maboko peut encourager Tshilombo parce que dans la démocratie, c'est ça. Mais nous avons regretté tant nous avons un comportement ya M. Katumbi jusqu'aujourd'hui azoko trahir kaka peuple congolais, pas azoko trahir mon konti mboka. Mais toko kamwate. N'a pas comprendre que Katumbi c'est un étranger. Puisque mais écoutez même non, on a la liberté d'expression. Si Katumbi a besoin de faire dans l'opposition, il ne faut pas aller en union sacrée. Vous savez, dans les États-Unis, les républicains sont en bango, les démocrates sont en bango. Voilà qu'aujourd'hui, Congo, tous les tambola, na ba parti politique, il y a ba mallette, il y a ba poche. Au Comono Moutulelo, Azalaki Pasteur a créé un parti politique. Seulement que Congo ndembongo etikali na politique. Or tel que M. Moïse Katumbi ayaki na RDC comme un commerçant, ayeko comme président ya Mazembe na kati ya Masolo ya Bale. Aujourd'hui, je regrette beaucoup quand je vois Moïse Katumbi devient politicien. Et puis Moïse Katumbi c'est un étranger, il demande comme président de la République dans notre pays. Ça c'est une injure. Totikala ko accorder yangote. C'est ça que tous les Congolais au balanda kabiso, ba mona mena trahison ya Moïse Katumbi. Mais je regrette beaucoup. Ndenga Katumbi akei akozonga te. Soki Katumbi akozonga na mboko, j'ai mis ma tête à couper avec ma main. Bon, c'est quoi le ministre Mibale Baboyi Kolongwa na kati ya Union Sacrée? Est-ce que bakoza souka kana ensemble na parti na bango parce très cher au binisi bango ya mwa mboka Moïse Katumbi? Vous savez maman, tous ces gens-là au bazoko soutenir Moïse Katumbi, ce sont des médiocres. Bazaba médiocrité. Pourquoi la raison pour laquelle un ministre a salaire et bon intérêt à peuple? Ce qui est le bengami ministre, mais ils grâce à peuple congolais. Ce qui peuple a to bengami ministre, même lui-même le chef de l'État, ce qui est président de la République, parce que les Congolais bazali, peu Congolais sont existent. Ce qui Congolais a te chef de l'État, ce qui est le ministre wana lobi que non, ngai na kolonga union sacrée, je travaille pour l'intérêt du peuple et ça malamu. Mais bao bandimi ko landa un individu, intérêt individu moko boy. C'est que batona batikali ba chômeur, to koki ko accepter te mutu moko azala na session ya mboka ko travailler pour l'intérêt ya mutu moko boy. Non, il faut on travaille pour l'intérêt général. Mais le lobango ba komi na ba système comme leur maître à Longwe na union sacrée, ba député muso ba lobi que non biso pe to Longwe na union sacrée. Ba za libre, to ça na démocratie, il faut ba quitter, ba kende et puis ba lobango officiel. Tolanda yango biso officiellement ba loba yango ba leka na ba média que non to Longwe na union sacrée. Mike Mukebai est ça le roi qui parle. Ah, qui est Mike Mukebai? Mukebai c'est un traître. Est-ce que tant République est bando bundalit? Mukebai a bando existé. Un seul combattant au Yéba na kata RDC, c'est Antoine monsieur qui serait de l'épée. Mukongo Njogobe Sengande, na monsieur Mwankembi, na monsieur Kibasa Madiba, na monsieur Mukendi. Est-ce que Toyeba qui va tunde ba Mukebai? Même nous les gens de l'UDPS va combattre. Même na bagage parce que ceux qui le il y a des gens au Bayebinga que je suis combattant depuis longtemps. Ce n'est pas M. Mukebai. Qui est Mukebai dans ce pays? Il y a un autre comme Batumsu Bozo gravé dans la TV. Mukebai. Qui est Mukebai? Si Mukebai aujourd'hui a accompagné M. Moïse Katumbi, c'est leur opinion. Il est libre. Ceux qui ont bien mis député grâce au président, grâce au peuple congolais, ceux qui peuvent les attendre, Mukebai a bien mis député. Et puis ceux qui le lomboko. C'est la logique des choses. Votez le Kakamalan. Mais c'est tel que Mukebai, c'est un pasteur. Mukebai est un pasteur. Il faut attirer dans ma église. Si aujourd'hui, non, na lobby Mukebai passe à Ramoussa. C'est notre frère, Kassaye. Mais je regrette beaucoup quand je vois Bizalé Mukebai se comporter dans les Congolais. Yo, quand il y a une union sacrée, pour l'intérêt à yo. Mais Mukebai a bandé collègue na batefe ko yebisa ba congolais bomoni Tshilombo azo sala le côté bomoni boy tango ba pese poste tilelo abeta kasu masolo na peuple congolais te yango mon toko soutenir les sous antivaleurs te toko soutenir les sous ba malfaiteurs tel que ba Mukebai te. Voilà que tous ces gens là au balanda ba Mukebai basa ba mandia puisque Mukebai tango asala ki chômeur abandé collègue na batefe ko finga koloba afinga même si pas Kabila. Mais aujourd'hui Mukebai azali député provincial nini wazo sala pona ba congolais engagé batu boni na cabinet na ye na bureau na yasana ba congolais boni oyoka ka kunesa ali mwana tata mwasi mwana noko mwana mamaleki
Bamukeba wana kolanda bangote, ce sont des traîtres. Un groupe ya ba malfaiteurs to kolanda bangote. Comment batu balingi ko travailler pour l'intérêt na bango, mais rien que pour l'intérêt ya peuple. Non. Et cette fois-ci, il y a un président de la République. Bato baso na idéologie, basala bango baso misolo, ba comme ba patron, batambola na ba cortège, peuple latika la ka médiocre, peuple latika la ka mutia pamba. Cette fois-ci, bato il faut basala écarter na pouvoir à Fati Béton. Tozo linga bato basana crédibilité transparente, on va travailler pour l'intérêt du pays. C'est ça. Ok, voilà, merci beaucoup. Tout le monde est India, Omario, Adam Okoya, FCC. En tout cas, pour ça, la déclaration, bon, le gouvernement de Joseph Kabila a postulé en 2023 tant que président et la présidentielle à cause de la Rosonga na ebonga na o a pendant 18 ans tant que président a dirigé ce Soki bozolo ba mingi ko tout appeli bako. Ngai na yebisaka makambo ya PPRD bazalaka na leçon moko ta kopesa biso ba congolais. Parce que PPRD basali 18 ans na bloqué na bango ya ba malfaiteur. Na yebisaka yo ke parmi bato ba piller mboka pendant 18 ans baza PPRD. Parmi bato ba travailler makasi qui tombe Mobutu Kabila le père aye asali ka 200. Muto asali reine ya makasi na RDC a su le succès a commis patron aye ko soit diplôme sangele école primaire kaka licence. Vous comprenez? Écoutez, il a ses bandits d'école primaire. De première primaire, 6e primaire, aux ans certificat. Il y a 6e école primaire. Au bandit humanité, de première c'est aussi des humanités au mati, aux diplômes d'État, au Mabéki des 6. Si mon bandit déjà qu'on continue, université. Mais comment que le loyo, diplôme d'État aux anangote, certificat aux anangote, au combina diplôme, il y a licence. Bon, on va classe certificat au Tangawaki. Ce méchant question, Azam moins capable, à même discours, il y a 3 pages devant la nation, pendant 18 ans. Maintenant, aujourd'hui, Solcheleri, il y a Bandoki, il y a FCC, il y a Lesa Bangoma, il y a Kinga 4. Bah, comme il y a que 2023, Kabila est la candidat. C'est la sorcellerie du sang. Maman, écoutez, PPRD Ataba Salimazi, Ataba Kei Kabila Botami Lisusu 2 fois, à côté de comme président de la République dans le pays. Et puis, ndanga to saboto yebani. Batu ya PPRD ba Congolais nyonso ba yebi bango. Soki ba tieli yo Monsieur Bochab. Na Monsieur Jean-Marie Kabunda Kabundu yoko fotena. Prenons Monsieur Bochab, c'est un malfaiteur. Oye ba bande ko fuka mela Kabila lokola Nzambe. Même Bachadar. Si aujourd'hui les gens de PPRD baso bimana ba tefe ko yebi sabiso ke Kabila ko songa na pays comme président de la République, ezandoto ya baba. Yama kambo ezangi mutuna makolo. Ceux qui vont se bongo, basé en retard. Or, nous, l'UDPS, nous pouvoir. Nous, on travaille. Et puis, il y a une loi ya congolité tiani. De père et de mère. Et ça. Si tu es un Congolais, on peut ça changer position. Pour l'histoire de M. Kabila, il faut que l'on page. Parce que Kabila, c'est déjà parti. L'histoire de Kabila est comment déjà passé. Pour le moment, il y a Fati Béton. Pour quitter le président Félix na pouvoir, Jean-Marie Kabundu, chef de l'État. Pour quitter Jean-Marie Kabundu, chef de l'État, Mboloko, chef de l'État. Je dis, na ebiso que maman, peut perdre, il faut bayo kakasson. Bato ba piller mbok. Pendant 18 ans, ça peut perdre. Bato ba yeli biso ba nyamulengi. Na ba Rwandais. Ba institution nyons. Soko ke indenga Kabila Zalaki. Otali général, Rwandais. Capitaine, Rwandais. Colonel, Rwandais. Major, Rwandais. Ba chef ya ba administration nyons, ce sont des Rwandais. Et puis tous les généraux rwandais, babanda ko foute mamalamu na RDC. Mais les généraux congolais baso vivre na médiocre. Les généraux congolais baso vivre na banda kumoko bikok. Mais un étranger rwandais comme généraux azo vivre na banda kumoko malamu, pesoko tala sana ba travailler. Vous comprenez? Mais sont allés soldats militaires congolais, azo 3000 francs, mais militaires rwandais azo futa mambongo ebele. C'est ça que tout cela, ce sont des massacres au Kabila yela kibiso na pays. Mais aujourd'hui grâce au président Félix tout va na Ituri na Bukavu, ils ont continué toujours na Mayagi kuna mobule ko sila te opena M23 pena ko continuer toujours na mobule moi mboka Joseph Kabila so bonga na ete. Ni sko eza ko permettre que biloko wana sila. M23 ezalima solo ya ba Congolais. Omoni soki Fati alandeli bato wana tout. Ndeto yebisaka ba Congolais
likambo etali est la République ezali ba Rwandais pambate ezali financé par les autorités congolais même ba généraux ebele au Kabila tiki ba yebi massacre sur le Kana Est même lui-même monsieur Kabila numéro 1 o yazalaki comme président de la République ayebi masole sur le Kana Est la République même monsieur Moïse Katumbi ayebi masole sur le Kana Est la République démocratique du Congo même monsieur Adolphe Mouzitou même monsieur Martin Fayulu Madidi tous ces gens-là ce sont des clics oyo bayebaki boîte oyo elekaka na Est la République démocratique du Congo. Voilà que nous étant que nous sommes des communicateurs le défenseur du peuple congolais un leader ne tombera jamais biso tozo senga na chef de l'état déboulonnage rapidement d'arrêter M. Moïse Katumbi ainsi que M. Kabila. Parce que ce sont des gens qui ont créé crimes contre l'humanité en l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis devant la base et puis, comme il y a un pays où il y a la démocratie, il y a la liberté d'expression. Je dis et je répète, dans le lobby, il faut arrêter M. Kabila. Au plus tard, soit au plus longtemps, il y a une chose, tous ces gens-là sont préparés pour saboter la République démocratique du Congo. Mais Nzambe Yamoko a permettre Yangote parce que Félix, c'est notre frère congolais. Vous savez, Bakchon Yezo le Kanabukav, et Zalima Solo, même Inde Konabiso Mokwazana prison à Yebiango. Oyo Babenga, il s'agit du directeur du cabinet et chef de l'État. Écoutez un peu. Écoutez, ma sœur. Tous ces gens-là, ce sont des malfaiteurs. Ils ont créé crime contre l'humanité pour être la mabele Yamboka. Bazali complain na Baruberwa. Complot na bango bazali tina ba Kagame, même président ougandais, président Zambien, président Burundi, président Tanzanie, c'est un bloc oyo bazo soutenir ba armée na Est de la République pour sabotage salamaka. Lokola ba Nyamulenge. Mama, eloko eko kamusanga na mboka RDC. Totambola mwa ba mboka ebele ya Afrique. Tomona aux alliés étrangers tigala étranger. Soko yaki kopi na yo ya commerce sala commerce. Pays n'y sont pas tant de commerce na yo. Tu es libre. Mais RDC, un Nyamulenga babengi réfugié. Or un réfugié, oyen mboka batso ki ba personne nationalité pour nous protéger yo. Et tant qu'on a réfugié. Maintenant ko kamwa bitumbo ya RDC to sanango, Nyamulenga yaki lokola réfugié to protéger ki nationalité ndenga mobutu apesa ki bango. Mais lelo ni loko ezoko kamusanga. Nyamulenga komi ko regretter a komi ko réclamer ba droit ya RDC azwa mabele ya mboka. Maman, ezali likambo moko pitoyable. Yango to senga ki na mukonzi ya mboka. Lokola betaka diplomatie ya likolo ke Nyamulenga c'est notre frère congolais. Or en réalité le Nyamulenga ce n'est pas notre frère congolais. Les Nyamulenga ce sont des étrangers. Les Nyamulenga ce sont des réfugiés. Oba yaki mobutu a protéger ki bango ko pesa bango nationalité atanga article 7 na article 10. Yango yakisa ki bango malgré bosu nationalité boko tikala ko gérer institution moko te ya Zaïre. Comment qu'aujourd'hui les Nyamulenga demandent maintenant mabele ya ba congolais? Minième bokotika la ba congolais. Bukavu bokotika la ba congolais. Tanzanie nini Beni Uvira bamboka wana nyonse kotika la ya biso ba congolais parce que ezali territoire na biso. Mukolo moko te kotika la ko permettre mabele wana comme ya étranger. Ba kitaba mata ba yeba ka avec tant de chaises bitumana este ekosila. Pe toko suki sabango parce que nous sommes déterminés. Ba sakani na biso pe mingi. Ok, merci. Dossier Bukangalonzo, tout le monde peut procès à Matata pour nous na mokolo ya le 16 novembre. Boloko to éviter bargument et posant à biso. To penini oyo procès pena Matata pour nous pena pour les cas akende ko samba fa Bukangalonzo o eza pour retarder pour eza pour lelo likambo etali Bukangalonzo mama nangai eko kamusanga. Tozalaki awa na session ya M. Kabila. Oyebi biloko mususu oyo ngai kamusaka ngai na mukile oyo ya Congo. Mutu abotami na village. Famille ye ya passe. Fille ya kolel. Atangi peut-être na ba difficulté. Aye na Kinshasa. Aye kozwa chance na politique ya ba dictateur ba commission ministre. Balongoli pe mbongo ya mboka. Bayebise kende ko sala musala pour l'intérêt ya peuple congolais. Boni biloko ya Bukangalonzo eliaka na intérieur mais capitale tolia ya ngote. Boni biloko ya Bukangalonzo elia bato babengi ba West Africain mais biso ba congolais to mona ta eloko mokote.
c'est l'effet de Blaka avec les gens. Yango moni likambo etali likambo ya Bukanga Lonzo ndeko Matata Pono. Matata Pono c'est un ministre on a bandé ko respecter na qualité na ye. Mais quand je vois na détournement ya gestion ya mboka ya musolo ya l'état, je suis un peu découragé. Comment on a Matata Pono jusqu'aujourd'hui azali banda librement. Ba Matata Pono bazali bato baza bien éduqué, il faut respecter l'état de droit. Mais ba interpeller la justice. Yango pe to kotuna justice congolais. Justice yango esuka kaka na Gamer na Jamal. Mais bato basali crime contre l'humanité. Mais écoutez maman. Chef ndeko sila lengeta aso sala musala bien. Mais tozo senga na justice congolais maman. Et loko malunga ezalité. Ba juge yo chef de l'état nomaki. Moi je n'arrive pas à comprendre. Ba komi ba juge moko, je n'arrive pas à comprendre. Et jusqu'aujourd'hui, tous ces gens-là, oh yo basala crime, oh ba détourna musolo ya l'état, basali banda. Donc état de droit esuka na Gamere et banda na Jamal, esuka na Gamere. Mais au lors état de droit tous en a besoin de travailler musala. Même biso ba combattant IDPC. Ah maman, Willy Bakonga soga kimakate bakanga ya aflakancité, mbelepe to kanga yete. Kaka ba manœuvre machiavélique. Basis ba social biso manœuvre machiavélique. Donc toutes ces choses pour freiner république, pour bloquer l'institution na vision ya chef de l'état. Or état de droit, il faut y attraper mutunyonso. Même bato basala à l'époque ya monsieur Mobutu, basala ki ba crime, basali ba crime. Tala monsieur Ndeko Matata Pono, o ya détourna musolo na bangien. Ya Bukanga Lonzo, Matata lia yango. Mais jusqu'aujourd'hui, procès à Bukanga Lonzo fongama réaction exaltée. Oh, bah, interpeller les lots. Oh, akoya lobby. To yebite qualité nini Matata Pono azanango. Et comment qui raison ya humilité. Ba longola déjà humilité. Nini eko sanga même procédure juridique yango et oumeli na messe. Non, ezali pesumate, azo pesete. Ngai na komona bazige wana baza incapable. Non, bazige baza incapable maman. Yango to koloba. Peut-être Matata Pono ko peser na mboka oyo. Azala pour permettre ministre on va komona ndenga ko simba Matata Pono te. C'est que to komona preuve tangible pesant ngo. Non, to moni état de droit wana c'est que ezala ngo ya Gamere na Jamal. Puisque état de droit sogeza pona mutunyonso, il faut arrêter monsieur Matata Pono. Ça c'est mon opinion. Nous sommes sur la démocratie. Donc, on peut état de droit, non, non, état de droit, besoin salam sala. Même Kabila, il faut bakangaye. Même Moïse Katumbi, il faut bakangaye. Même Ndeko Mozito, il y a détourné sur la Tonga 1400 maisons. Il y a Bandako, ancien ministre Aïba Mbongo Ebele. Il faut bakanga batwana. Mais état de droit, toujours comme on a maman, et Soukika Kana Jamal, et Bandina Kamer. Mais problème, n'a pas Zalinini. Bakanga Kamer, c'est bien. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, Kamer Mbongo Zong Satomona, espace ngindu yangona ba komo tonga ba station to yebite ba station wana ya Kamere to ya nani ngano to yebite état de droit isuka kaka na Willy Bakonga non to sana besoin mais ça Matata Pono azala arrêté na prison makala pour conséquence dans la conséquence corrige mieux que la conseil. Mais maman procès bandi ya Matata Pono mbule zoke na kosine petit à petit to zoko na 2023 malgré la parole s'envole mais les écritures restent di wapi Matata Pono jusqu'aujourd'hui à Zalibanda, pas à mon pépé kimia. Mais au moment qu'il y a détourné mon solo, il y a l'État. Donc c'est pas l'État de droit. En tout cas, pour Nanga, c'est mon opinion. Naza qui se dit c'est Makila. Naza combattant. Il y a l'élite. Ton soit biso, il est pas ton soit pouvoir te pour favoriser les malfaiteurs. Pour qu'on tika bateau, parce que crime contre l'humanité dans Mboko. Biso, il est pas ton soit pouvoir. Premièrement, démocratie contre un pays. To restaurer état de droit ezala kitable pesala musala ndenge sengeli maintenant ko kamwa lelo état de droit bandina Kamere suki na Jamal je regrette beaucoup naza satisfait yango to sengi na chef de l'état ceux qui disent azana incompétent il faut azala quitter si je me suis nommé ye pour musala et salama to sengi na procureur de la République abanda ko interpeller ba dossier belé o evandi na ba bureau na bango il y a des gens maman o ba viola les preuves ezali mais jusqu'aujourd'hui to sepela ki ndenge bakangi Karim c'est ça l'état de droit. Mais l'état de droit, maman, il y a un lobby, l'état de droit, bandina Kamere suki na Jamal. Or, l'état de droit, tout ça, on a besoin de bandawana, petit kendeti na suka. C'est. Congo central comme gouverneur de l'autre, Justin Dakojo, intérim la place à Toumatouana, Namboka Canada, conseil de affaires naïsé, côté déjà le conseil d'État.
est-ce que tout matubwana koya Kinshasa pour na kokuta na bazuza mboka na biso aza interpeller est-ce que koya webi atu batu mwana wana mukongo moko ya mayele muke abebi si ba Congo nyonso pe a salir réputation ya ba ne Congo. Je suis né Congo de père et de mère. Mais na Congo central ba ko se planer o azo jouer intérim ba non monsieur atu batu mwana c'est un voleur et puis boye ba ke azamuti ya PPRD na lobaka na bino bato bazana caché ya PPRD ba ko tikala ko sala bolamu tena session Félix bazali wana pona ko distraire le peuple congolais pena ko étouffer vision ya chef de l'état Fatou Beton yango moni il faut au moni même batu mono wana soki akimaki akende Canada pona nini état de droit ezalaki lenteur soki état de droit ezalaki rapide pona ko arrêter batu wana mbela batu wana babikimi te mbela basa déjà arrêté mais je regrette beaucoup que tango na mona déjà batu mono wana bon je ne pense pas hein. Je ne pense pas que Bako Kanga. Merci, nous sommes à la fin de notre émission. Bono Konga no Pinzato Kokabwana Awa. Coup de chapeau à monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka. Donc Moussala et Kosala Mabongo Kitoko, mes respects à vous, monsieur le gouverneur. Bono Konga no Tokabwani Awa. Bon, on a pesi mbote na balandinyo so bolani mboloko. Wana ezalaki émission moko spéciale. Titre nango ezali un leader ne tombera jamais. Toyebisa kabino moni ndenga kuya za leader te akimi mboka. Akozonga soute. Qui salume banda. Merci. Maintenant koyebisa monsieur le gouverneur Gentini, Bamboule bandi. En tout cas ngobila moi je regrette beaucoup quand je vois Kini Bopeto ça comme la prince. Wana ze fait ko blaquer na biso ba congolais. Kini Bopeto ba kota na terrasse. Terrasse za boucher. Monsieur le gouverneur, il faut travailler pour peuple congolais betolo maboko. Parmi bato ba combattre ngobila, ngai nazali numéro 1. On a kotika la na kolobela ngobila team kola kolonga na pouvoir. Merci. Merci voilà, merci tout le monde en a vu tout à l'heure. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, ils allaient la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo, produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo teka na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.